Allez, musique. Bonsoir. Botemingi na baibanso bakolanda biso lelo. Lelo tolingi tobetela bino lisolo ya Felegola pe Fally Ipupa. Felegola na Fally Ipupa, qui est le meilleur? Eh vraiment la question babi batushaka yango te so otusha yango otumboli bagolwa otumboli bawarrior. Nga na kotumbola bino te me na kolakisa bino mwa moke epai wapi makambo euti makambo ezali ndenge nini. Batata bamama bandeko topesi mbote na baibanso bakolanda biso tolobi na bino moko akoswa esika bozali en tout cas esengo mingi lelo Raphaël Ngoma présentateur na bino kozala liboso na bino ezali malamu nakopesa mbote lelo na ndeko Bavon avandi bongo na mboka convaincre mbote na yo papa Bavon en tout cas tobosali te moninga Guy Bochard Moulongo awa na Manchester. Pourquoi pas Coco Njoko, le géant Cameroun congolais. Et derrière tous ces gens-là, je vois Blaise Simbo Monta, l'homme qui est toujours aux côtés de ses amis, en tout cas ses 4 ans, qui aiment les gens. Balbaki et moi malamu, l'équipe trop et l'équipe trop. Batata bama bandeko, erreur konini esangi sibiso lelo. Esengi tobita masolo ya fere pe na ndeko Fally Ipupa. Bango mibale bapeti na biso bana na biso baya na biso baleki na biso. Dans la catégorie meilleur artiste musicien d'Afrique, Fally Ipupa et Felegola occupent respectivement le 2e et 4e place. Wana zolo banabino na vers la fin il y a 2024. La première position est occupée par le chanteur tanzanien Diamond Platnumz. Donc vraiment na une certaine période en 2024 vers le mois d'août-septembre classement oyo ya Afrique ezalaki bongo. Parce que so tobi tozonga na mboka Congo. Tokozonga mwa moke nsima na ba année 2017. En réalité na ba 2017 Fally et Ferré étaient sur le même diapason. Yo ozali na groupe na yo nga nazali na groupe na ngai. Mais à partir de 2020, il y a eu démarcation na part ya Fally Ipupa. Démarcation makasi na part ya Fally Ipupa. Na 2020. Voilà. Donc, on dira donc dans la catégorie meilleur artiste musicien d'Afrique, Fally Ipupa et Felegola étaient en train d'occuper donc la 2e et la 4e place. La première position était occupée par le chanteur Diamond. Voilà. Bon, il est donc à noter que les deux artistes congolais sont en pole position dans la catégorie meilleur album grâce à leur opus Dynastie et Formule 7. Donc, Formule 7 et la Dynastie Banek au bout de la 2024 mai. Na 2024 mai, vous avez Dynastie, ils album Monsieur Leki a 2 ans et il est bomi Bamakamutu Nandela a Pandi. Non, la dynastie de la vie Formule 7. Abomi Babylon konyo soti banda kukamata kolongola batunyo sur la atikali yemoko. Kino lelo yo eloko mo loboite. Na minute tozoloba awabo etikali moke Fally Ipupa bimisa. Mais tobo sanate que Felegola a outi déjà ko bimisa album na ye ya abimisi nzembo mususu déjà otobengi soki Amour Illusion. Alors, Fally azobimisa le temps. Donc, bango somi balana bazobimisa wana yali kaka toujours dans le cadre ya concurrence. Nani akolonga. Lelo toali jusque après 16 heures du temps, tozalaki na moi 16 heures du temps na bangonga moto vérifiaki et pas à faire le gola Amour Illusion ezalaki na 106 000 vues. 106 000 vues. Donc, lutte ezali makasi parce que Fally Ipupa va sortir juste après minuit. Lobby, sima nzanga, sima minuit plutôt, Fally akobimisa na sima minuit kakawa karaté. Donc, ça a à peu près 30 minutes au total, à peu près 30 minutes au kate. Nzembo a Fally zakobima. Na yango biso to sala émission avant nzembo ale bimapo, malobo to balelo boya ko contrôler yango lobby. Bagolwa bolobi bozalaka boyekaka bato na ebele.
Gaulois 106 000 pour na 16 heures et l'équipe moquet. Donc, bon, qui n'a pas déjà 16 heures, si quoi. Donc, toujours qu'il est dit, comme on a 24 heures, nan ça y a 200 000 T, 300 000 T, ce n'est pas bon. Donc, Gaulois, tout ça, qu'on encourager, binobo, qui est mango, koyoka, bandingo, ya fait rigola, oh, somba, kaba, somba, parce que match, ezali, match, ya bikumu. Soki moninga abimisi le premier abimisi le deux bamosusu babangi baboyaka wifi mais toyebi te sikoyo nani apesi wifi nani alobi te babimisa Koffi Olomide complète le trio avec son album Légende. Donc quand on totanga bamusicien tobosanaka te ke mopao azali mopao abimisa Légende ebilinga Légende banzembo ya kitoko ezali ebele Cindy ayembi ebele, Mopao ayembi ebele. Alors, vraiment, pour rappel, chaque vote compte pour déterminer les artistes qui auront la chance de concourir pour les prestigieux Cora Awards. Gratis, Makabi, wana de Alobibongo. Bon, sikoyo. Makambo yango nde tolobi wana est-ce que vraiment ekozala ndenge nini mpo vraiment bato eza komona ke Ferré Fally bazali na top mais so tozongi na 2017 Fally na Ferré bazalaki sur le même diapason esika wapi bayeki kokabwana na différence bapesi différence na 2020 parce que à partir de 2020 Fally asalaki démarcation moko monene abandi kobeta basala minene abeti 21 000 places na Bercy abeti 21 000 places moto moko abeta 21 000 places wana tilelo aza te abeti ba Apollo abeti ba Arena abeti ba bisika ebele abeti 40 000 oyo ezali moitié ya Stade de France moto moko abeta 40 000 wana azali te Ferré amekaki awa makambo esukaki na nzela boyebi makambo nini ezalaki on va pas revenir sur les faits to mpe makambo nini ezalaki wana na kati alors na yango toloba nini sikoyo Fally amati mpe atiki bato mosusu Fally ayaki kobeta ti na Angleterre Fally ayaki même na Manchester abetaki na festival moko boye abetaki na libanda mais c'était vraiment un plein pas possible peut-être soki otuni Fally bien akoyebisa bino ke concert wana asepelaki na yango abeta mais malheureusement ebandaki mwa retard na retard wana esalaki ke moyen bato mpenza basepela bien bato basepelaki makasi Fally amonaki enthousiasme oyo ezalaki déjà na ndule wana alelaki yango mabe mais malheureusement la police est venue parce qu'il fallait absolument terminer à minuit et il a terminé à minuit 4 minutes 25 si je ne me trompe pas donc c'était pas possible de continuer parce qu'il fallait absolument kosilisa concert donc ndule ekatanaki donc epesa mpasi na bino bino donc soki otali masolo yango ndenge vene elekaki donc ezali mpena mawa to alors les amis Fally abeti New Arena avec 40 000 places boyebi basoldat Fally ayaki awa na monde na biso ya Angleterre chez les anglophones Fally asali baplein abetaki na Manchester asalaki plein abeti na Londres na Wembley asalaki plein donc asali tour ya France akei na Marseille banini bon les gens peuvent raconter n'importe quoi il y avait des concerts où etambolaki te parce que toyebaka nde baconfiguration ya oyo baorchestre bazwaka te nos artistes quand ils prennent une configuration moins que oyo ya sale ndenge ezali so par exemple esala 20 000 ya zwi 10 000 bakoyebisa bino te tozwi 10 000 bazwaka 5 000 babakisi 5 000 voilà lelo Ferré Gola toyebi ke akomi na ba 6 000 parce que azolanda sikoyo configuration ya 10 000 donc na ING Arena Ferré Gola pourra jouer les 15 000 soki bato bayeba sombi batike koleka 10 000 mais aza nano na se azobunda nano na 10 000 voilà la différence voilà toza kuta makambo ya comparaison te mais nalingi nalakisa bino kaka ke Ferré et Fally étaient sur le même diapason na année 2017
Mais il y a une équipe qui est arrivée, bah, massacre Ferré, bah, longo la Ferré, la ligne de conduite, plutôt la ligne, où il y a rang, où il y a bateau, bah, qui vraiment la top. Bah, longo là, c'est-à-dire l'équipe de Ken Piana, les Valdi Tamboué, tous les musiciens, les Boutalikasu, tous ces gens-là sont venus au Kamatako longo la Ferré. Bah, benga qui a empire du mal. Empire du mal, bah, ça qui est Zaki, bah, ça, il y a pour la voyage, voilà que ça fait que Ozali et l'autre. Alors, faire se laisser un peu faire par rapport à Mama Kamunenge dans la Kaka. Je ne sais pas si tu va faire les la Mitikaki, mais bah, Goloan de Sikoyo, bah, il y a fait les non ferrés, il y a un sala, sala. Alors, Ferré a suivi ces gens-là, a bani ko mekape ko beta aya beti arena nae. Arena nae beti en double. La configuration, il y a Zouaki a beti double. Ake ko beta pe arena na Suisse, na Genève. Izaraki pe kitoko. Donc, Ferré a meki. Parce que tant malingo, il y a 40 000, ah, putain, na libaku moa mabe, match simbate. Match simbate, est-ce que vraiment, et comme il y a, main noire, ah, bazuba visate, ah, boy. Tout ça, c'était seulement bah, échappatoire oyo. Bato, bayaganango, bah, fanatique, bayaganango, pour défendre artiste na bango. Alors, je ne sais pas pourquoi être fanatique jusqu'à défendre l'artiste dans l'aveuglette. Il faut, bah, tout va éviter à Makamboa. Alors, et donc, quand tu m'as bien la carte internet, tu aller empire du mal, bah, continue, bah, se retrouver, bah, juste, bah, visa, bah, et bah, poto l'empire du mal. La plupart, bah, empire du mal, bah, so, bah, visa, bah, ya poto. Alors, et ça, là, que, bango, si vous, bah, comment, bah, oyo, bah, ça dit toujours, bah, en tout cas, bah, se retrouver, là, bango, là, oyo, na mafinga, na makambo, kolongo, la fere, na nini, na rang, ya komba, wana. Alors, ntango fere alamuki bagolwa azali quand même na bafanatique na ye ntango bagolwa babi biso fo toyede moto baye koyede bapousse ye bapousse bakomi komeka te nde yango nabetaki baarena alors sikoyo mais toloba bien ata bazalaki nzela ligne moko mais fere azwaki mwa retard par rapport à arrestation na ye ntango autaki na prison ntango akotaki na prison ya na France kuna esika ntango azwaki baproblème na ye na makambo mwana esika makambo ebebaki esalaki te moyen fere akenda lisusu oboso to mpe liboso ndenge tolobaka na mangala toloba bongo akenda ezali te alors bajalousie ekotaki entre fere na fali fere en réalité ces deux-là n'ont pas de problème entre eux mais on va revenir après ceci. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison, mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pareil carton à petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Collecte dès maintenant, faut pas hésiter. Maritime Horizon John pour vous livrer. Soki tolobi tozonga na 2024. Na 2024, on pourra parler de Cora Award il y a 2024. Ferina Fali Bazalaki toujours comme mené Cadence. Cadence, il y a 2024, en tout cas, qui menait toujours dans Ferina Fali. Les artistes musiciens congolais Ferre Gola et Fali Poupa sont bien partis, étaient bien partis, bien sûr, pour rafler quelques trophées de l'édition en cours du Cora Award, dont la prestigieuse cérémonie de remise des trophées se tiendra donc le dimanche 1er décembre 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, donc Marambo Zala qui allait passer, il y a moins en 2024. Donc,
pour le mois d'août, les 2 natifs de Kinshasa sont en tête dans la catégorie de l'insécurité. Moi, le mois d'août, septembre, on va aller Bazaki en tête dans la catégorie à Bato, il y a la musique à Roumana. Donc, il fallait pour faire les gars occuper respectivement deuxième, la quatrième place, dans la première position. Et ils ont occupé dans chanteur Rotobengi, Tanzanie, on a Nani, puis on a Diamonds, Platinums, sorry, la répété, parce que c'est officiel, je ne peux pas en parler comme ça. Mes excuses en tout cas. Donc, le Tanzanie est Diamonds, Platinums. Alors, il est à noter que les 2 artistes congolais étaient en pole position dans la catégorie meilleur album grâce à leur opus Yaka Masolo ya Dynasty Nana Nitango Bazeko Bungana. Donc voilà. Alors, omoni ke bazalaki na niveau moko baye kokutana oyo abimisi Dynasty oyo abimisi Formule 7. Mais Formule 7 ekangi masolo à tel point que Dynasty ebungaki. Mais na minute okutoloba Fere azobimisa déjà album mosusu ya bamusicien na ye. Ye mo déjà sa abimisi allusion ndenge nauti koloba allusion amoureuse, allusion abimisi allusion voilà abimisi yango. Alors nzembo auti obimisa nano epesi eloko te, mais soki totala ya fali ezobima kala te dans quelques minutes, en tout cas une vingtaine, trentaine de minutes, nzembo afali kobima. Donc neti biso bainvertébré ya masolo ya ndule tovandi toza kozela yabi kobima na minuit, peut-être après minuit. Donc na nsima ya minuit biso tokoyoka totala déjà les premières heures, les 2-3 premières heures, on va surveiller la nuit en dormant, tosurveille tolamukaka tolekaka na YouTube totala nani akolonga nani akogani nani. Donc bawarrior ndenge balia bazozela kuti déjà bapesa bavue ebele. Tous les warriors, je vous salue. Les Gaulois, je vous salue aussi. En tout cas, bino nyonso bosala tout bon matisa biloko na bino parce que vraiment na makambo kozela awa ekozala mwa pasi. Batata mama bandeko boyebi na malamu te na Kinshasa masolo ezali toujours na makambo ya kobuka bandako, mais bandako wana bakobuka tokokende sur place kokende kotala tomona eloko nini babuki mpona nini eloko nini eza koleka bato wana. Est-ce que encadrement na bango ezali? On ne sait pas. On va essayer d'aller voir pour que toyeba soki vraiment bato wana bazali na encadrement kozwa to mpe bazwi encadrement ya l'État pour que bakoka kovanda esika mosusu, ne fût-ce qu'une place provisoire pour que bazala bien. Voilà. Donc ezali likambo toepenge yango mpo tomoni vraiment na kitambo kote ya balabala Tabora esika mpe bazali kobuka vraiment eza kopesa mpasi parce que toyebi que na mboka Congo masolo wana suivi ezalaka te. Ntango babukaka bandako bato wana no batika bango à leur merci, ils vont peut-être aller rester dehors. Donc ezali pasi mingi na baninga wana. Alors lelo so tolobi totuna masolo kade tolobi awa Fere et Fali. Ou alors, on dira la position de Fali dans la musique africaine, la position qu'occupe Fali. La position de Fali Ipupa dans la musique africaine. Ezali nini. Donc, Fali, en tout cas, il s'est forgé son chemin à réussir à dribbler bas combattants. Abimi lokola moto azongisaki musique kati na mboka poto. Lokola azongisaki musique na poto, bandule na ye ebetami bato bakoti ebele, arate tourné États-Unis, mais il y a Europe elekati kitoko, abeti na ba Afrique, asali ba tourné africain na kela bamoka ebele. Donc on citera même Benin, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo Brazzaville, Kinshasa. Donc concert ebele oyo esali que Fali aza kobima le premier na musique na biso. La seule raison oyo ezali totiaka tokomi kotia Fali number 1 ezali que Fali asali ba grande salle oyo bato balongola te. Na ntango akala ezalaka te soki mopao abeti, parce que mopao nde azali komener la barque à l'époque, il menait la barque en tout cas. Soki abeti Bercy bato bayi kolongola, Jiba ye abeti, Wera ye abeti, masolo esuki.
Donc, biloko nyonso mopa abetaki bapeti balongola. Mais sikoyo peti na bango fali aye, biloko nyonso azobeta moto akoki kolongola yango aza te. Bon, bobeta mpe boleka ye, mais lelo oyo mopao mokonzi mpa lobi na bino nakozala moto ya liboso ya moto ayambo ya kobeta na hippodrome de Vincennes. Mais malheureusement, Nathalie Makoma abetaki déjà na hippodrome de Vincennes. Donc, match eza mabe kote wana. Wana Xavier, tout respecté, totala, le 19 juillet, eloko nini mopao akosala biso na hippodrome de Vincennes. Mais mopao na position aza nango, banzembo na ezotambola kitoko, je suis sûr que bato ebele bakokenda concert wana. Même nga mona na nombre ya bato oyo baza na posa te babima ta tobimaka pamba te, mais tozali na posa te tobima tokenda kotala mopao mokonzi esika kobeta na hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes eza eloko nini bandeko na nga epai cercle epike esalamaka bato bakozala certainement ebele, mais ezali kaka likambo ya fingers cross mpona ndeko Koffi Olomide songe ya mbeli antuka babetaka likofi te, mais keba mopao ozwa likofi na mystique ya fourmi okoki kozwa mpe likofi, mais toyebi ke mopao il est très fort avec les babou, avec les bamboula, avec toutes ces vieilles chansons. Il y a aussi les babila, il y a toutes les nouvelles chansons qu'il vient de faire avec Cindy, le cœur de la légende. Banzembo eza kitoko, banzembo eza kitoko, eza ebele oyo bato bazali na posa te balongwa bakende bakota nini wana bamona. Voilà, sikoyo tozali koloba mingi makambo ya frere na fali epi toya koepengle makambo oyo eza koleka na kati na France mpe toali na le 24 mai awa nani akobeta wata akobeta, mais le 8 juin tozali mpe na bozi wana akobeta na Paris, toujours na Dôme de Paris akobeta. Donc bandule ezali ebele. Alors Lacoste abetaki Foiranta na ye elekaki déjà. Bon, wera mpe ayaki asi abetaki mikolo eleki boyebi ke en tout cas asalaki sold out na ye, mais akoya mpe kala te azozonga lisusu peut-être akobeta ING nsima ya Ferregola. Ferregola azokita na ING le 7 juin et tozali awa etikali kaka 1 mois et quelques jours pour que le 7 juin ekoka pamba te. Le 7 juin ekozala grand défi oyo Ferregola atie alingi bagola bosalisa ye bokenda ebele pamba te akobengisela bino bato oyo ya kala oyo babetaki dynastie na ye bakoya wana. Est-ce que mon pao viendra encore? Je crois que ça ne sert à rien d'appeler mon pao parce que sinon taoya na utiaka désordre. Mais aozala na Paris, aza déjà na Paris, mon pao aza na Paris aye kopréparer hippodrome de Vincennes avec Cindy le cœur bavani déjà bazobanda ba répétition. On a vu dernièrement mon pao qui est parti voir le cimetière de ses parents. Mon pao a visité qui cimetière ya ba parents na ye parce que lokola ye na Paris ye na Cindy, donc akendeki kotala cimetière pe asengaki na ba parents abi papa protégez-moi. C'est normal. La croyance africaine dit que faut senga pe moi moke na ba parents na yo parce que ba yo kwa banzambe na biso ya se ata basila kokufa, mais en tout cas pouvoir na bango ezali toujours kotambola kati na mabota na biso, en tout cas biso tona ba parents bakufa tika te milimo na bango epema na boboto. Bandeko ba bolingo toza kokende bongo na kosukisa émission na biso mpona koyebisa bino te tovanaki toujours kosala moi une sorte de comparaison, mais non pas une comparaison, mais relater les faits tels que ezalaki. En 2017, Fally et Ferré, c'était des personnes qui étaient sur le même diapason. Ozan orchestre nonga nazan orchestre nonga obimisi nga na bimisi o bazali kolanda na pe obimisi droit chemin soki ça s'interdit ozoyoka déjà moto abimisi droit chemin po ezali makambo ya ye pa bimisi sens interdit. Alors esalaki te bakenda na concurrence, mais suka la démarcation oyo afali ya 2020 kino 2024 match ekomaki mpena donc ekara danger, donc moyen kuta kocompare ezali te. Mais bagaulois, franchement je félicite les Gaulois parce que bagaulois bazali na makasi mpena mpe babiti Ferregola yo kaka na Fally bakanga misie kaka kino kozala lokola concurrent ya Fally. Est-ce que aza pena concurrent ya Fally?
tokotala ING ekosala nini, tokotala nsima ya ING soki bakozongela lisusu 40,000 oyo ya U Arena to mpe akosala nini. Ferregola, un artiste avec son grand talent, je crois que allusion amoureuse wana ebimi lelo, il fallait boyoka yango ezali nzembo kitoko. Mais malheureusement, c'est pas heureusement pour lui, c'est à la Céline Dion. C'est-à-dire eza nzembo abimisi ezali maintenant kaka kolakisa puissance ya voix. Mais ekobimisa penza te. Donc c'est la puissance de la voix. Il a montré ce qu'il sait faire. Ferregola, côté chant, on te dit, mais c'est grave quoi. Personne jusque-là qui a égalé. Mais ils ont comme peu à égaler, timbre vocal et zalaka différent. Montre zalaka na timbre na montre utiliser la voix na ndenge na ye. Na yango na timbre vocal ya ye nzembo wana ezalaki toko kasi to. Zali kozela sikoyo dans quelques minutes tokozwa le temps. Le temps, il a fallu pour pas alobi ezali temps toyeba tango ya yembi ezali ni tokai ba extrait na yango katina ba nzela ya ba réseaux sociaux tosoki ba extrait na yango. Voilà. Watanabe pe akobeta le 24 mai ndenge nalobaki le 8 juin Bozi na kobeta na Dôme de Paris. Donc le 19 juillet nde mama na likambo ya lina hippodrome de 25 avec Mopon Mokonzi songa mbili babetaka likofi te soko beti likofi komona be babite Dolce somono Dolce akozala ba Soleil bakozala ba Suzuki bakozala bato ebele ya kala nyonso Bindabas Coutu d'ailleurs que je salue. Bindabas ne manquera pas. Je crois qu'avec Blaise Simbo nous irons voir Mopao na Mboka Paris pour la kotala na hippodrome de Vincennes dans route à Kinshasa. On a déjà bakoto. Donc, allez, Tokoyoka, Mopao, na hippodrome de Vincennes, tu vois, elle l'a connu, à cause la différence, elle l'a connu, Mopao, à cause de les danses, on sait que, à comment la danse, il y a qui toko. Donc, vraiment, Mopao, il s'est démarqué, Nakobina, Azalaka Dajete, Makoma Kobina. Donc, vraiment, depuis un certain temps, Azako, tout créateur à la danse, a créé à cri. Donc, le grand prêtre, en tout cas, Papa Fololo, je crois que c'est lui, Papa Fololo, est à Kolakisamiso de quoi il est capable. Bolobina komi mpaka, boke banampaka. Biso wana toza koya, na hippodrome de Vincennes, Kolakisamiso ki, tozali karaba vieux. Mais, Tobo sanité fallait pour pas, tozali toujours poser la Stade de France. Stade de France, ezako kende loko la ekobetama na 2026. On n'en parle plus d'ailleurs, Makamaro m'a dit au bout. Donc, il m'a dit qu'au Kenya, il en 2026 parce que Masolo et Zapolo Kanate, c'est lui-même l'artiste qui devait annoncer ça, mais toujours là, toujours qui l'ont côté. Tout là qui a beau naboya beta, tout le qui soki, beau naboya beti, pali aroya roya sabiso peke, ta date na Stade de France yango. Ndenge na okaki ndeko popol mo pasula loba kite. Azali na date déjà za calé, mais ba bombi yango. Mais il y avait des discussions na kati na boîte. Nous on a eu dans la mission précédente que na kati na boîte soko ki bazolo bake ba mosusu balingi 2026, ba mosusu balingi 2025. Cela veut tout simplement dire qu'on a 2025 Stade de France et Kozalate. On suppose que Ekozalate, mais Ekoya en 2026 parce que Aza repris se préparer Azalape makasi kolekandenge azali lelo. Donc fallait pour pas toujours en forme, faire rigoler la paix. Abi Tokoti Kayote. Donc, ma guerre entre les musiciens, mais le vieux mon pao, beau salabo, na gauche, na droite, na gauche faire, na droite, fali, mon pa azaka na katikati na bango, azbi ngainde songanzila, ngainde motuna le kaka, na botamaka liboso na bino, azali toujours kolakisa, ba force na ye. Fidèle Kinata ne me dira pas le contraire. Mostafa Toulanda, en tout cas, tout est carré, tout est carré. Voilà. Alors, sur ce, voici donc arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé, mais si vous avez aimé, ne manquez pas, n'oubliez pas de vous abonner, aimer, partager cette vidéo, et puis n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite clochette pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Quand on sort une émission, si vous avez appuyé sur la clochette, vous allez
les avoir quand on sort une émission, vous allez la voir tout de suite. Raphaël Ngoma na Katina Rango TV, Tolobi Peto Sukisi, Batata Mama Bandeko, Nzambika Kala Yeno, Magloire Kembo na Kinshasa, Tolobi, un grand bonjour à toi. Magloire Kembo, un fils à Zachary Baba Baswe, le Mola, Yena Baken Piana Bangotu, Bato Oyo, Basala je dis un bonjour à Zidane Fikula, Rocco l'anglais, JR, en tout cas, voilà, le grand Dondon Tolobi, Bote Mingi Nayo et pas aux Ali, Tampuya. Herman, le pétrolier, et pas aux Ali, on va aller à Papi Pichen, Bambote Nayo, Yangwana. Mama Emilie Ndemba, moi si Abatoya, JR, Bambote Nayo, Yangwana. Je ne saurais pas terminer cette émission sans oublier mon petit frère, Serge Mabiala, prêtre, en tout cas, sur Serge Mabiala, alobi na bino kazeina ba Facebook mi balete kaka moko oba comment Serge Mabiala prêtre ya Rolandi et Sika bokomona ye. Voilà, je ne peux pas oublier mes jumelles aussi, Timba Moussaï et Ndozi Moussaï, Bote Mingi na bino nyonso et Sika na bino mi balé et Sika bo vali. Batata ba mama bandeko. Nena lobaki histoire ici la raté ici. Ciao ciao. Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.